Mike aza artiste aza congolais. Azo ça la vérité mboka yembela ka mboka na ye azo yembela aza musicien sko penye aza nani. To lo bano penye aza nani. Penye aza nani. Ala ça ni na Congo, asala ni concert, ni eloko marque ya malunga ayebite ateka bilamba malunga te publicité ba collection ba string. Nda sélection ya bakto. O yema opéra ta ba collection na matoko na mpe ateka. Et parce que ça la musique. Azo me matabi son nzembo nzambe siko ye penye na sala ni. To kila biso speak na pikinet. Na sama bela PTT. Aza avocat ya nani? Asala na gouvernement pa nani? Kizengi yoyo ndumba. Ye tala musala ne asala kayango. Musala penye na yango. Ya ko snapper mibali. Omoni musala penye nde yango. Parce que musala passé za koyemba. Maman comme aza mutute. Late. Baby Matsaba tu mi balé non s'il te plaît. Nous mi amata. Oui, allô, bonjour. Bonjour, ya Jojo. Bonjour. Bien. On est ici en Bocani. Nous sommes en Afrique. En Afrique, à Kinshasa. Nabi boy, analyse n'engage boy. Bon, en dehors à tout cela, qui se passe que entre Penny et Namnaik, vous comprenez Penny là, Aza, moi aussi. Peut-être des déceptions des autres salariés. Peut-être des déceptions des salariés. Les autres salariés, bon, au début, il arrive des fois que, aujourd'hui, problème dans mon balai. Nicolas Kanda, ba déception, te Moubali a trompé. Nabiboui. Il arrive des fois, biso basi, que ceux qui Moubali a trompé, la moitié de Kanda, aussi ba décision, mon a sa Kanda. Oh, ok. Si Penny a commis des erreurs, Nasima Kanda, a l'ingénieur qui manière mon connaît, approuvé Moubali, approuvé Mike. A lingi, côté moi, dépression des autres, la Penny. Dépression, Yannick. Dépression, c'est déception, t'es déception dans le biais de déception. C'est déception que Moubali, à ceux qui va décision, hein, Nasima, il y a quand c'est dans la sens ligne que tant il y a Zaki na Kanda, a prouvé Moubali, à linga côté Moussou, soit disant que Maki a ko zongelae, mais a zongelete. Si ko tellement ba bêtise et les cas qui après, ba problème, ouana, ba kubazaye na on a Maki Kalamai. Nde azoluka nde ma à tout prix peut-être que Michael Limbisae yomo ko mona ki dernièrement que yo lobi bongo que azoka tout prix que Michael Limbisae demba la bonne ya sala ki Michael Mibali combien bon naza attente na tanga o nyoso pene la sali o yebiso nyoso to yebi o pene la sali na sima ya séparation na ye na Mike mais siko o yebaki que ba image mususu ke to dia komona awa ke Penny la bon motema zuka ayoko sokutu na baptême c'est-à-dire ezaki manière à se rapprocher de sous pembene ya papa banae mais une manière à se réconcilier luka moyen à tout moyen à se réconcilier na Mike maman conseil ni ozo pesa wana parce que to comprendre ngaza besoin de comprendre loko mibale ceux qui les loko ebe besoin ni divorce na moi no bali no fais un bertradi est-ce que wela okino ko bala ou ko wela sa kindumba. Bon, Eza erreur. On commet tout. Oui, nous sommes mariés. Ouais, mariés. Maman a commis des enfants. Maman d'un enfant. Un enfant. Vous avez fait combien de temps dans votre mariage? Nous avons fait 7 ans de mariage. 7 ans de mariage.
Dis-moi, dans ces temps-là de mariage que vous avez déjà fait avec ton mari, est-ce que mobile n'a pas été dans le Si, habitant Malibélé. est-ce que c'est y a dans internet? Non, je n'ai pas ce temps. Tu n'as pas ce temps. Ok. Mais là, on dit que ils ont écouté. Et Alexandre, parce que n'a comprendre. Pour la couper, parce que entre Mike et la Pigné, n'a pas qui divorce. Bon, il y a Joujou, il y a pas ma Je vais demander, c'est ça. il y a Joujou. Vous savez quoi? Côté Moussoussou, au Pelissa Moto, to Bomara Moto. Zela, c'est que maman te pas aux autres de tout ce qu'on moutou. Donc yo za wana aussi pourtant na ba des ans ya papa. Hein? Aussi pourtant pour Dieu za oyebi que no za de lo oluka que no oza na bana na tami ba de misa tout za na ko peso oui. Tout ça moi non. Est-ce mais aussi pourquoi tu là c'est pour ça que manque d'encadrement, Moussou Zaraba manque d'encadrement, Moussou ba orientation à ma bé, au moni. Tellement bango ba misusu so ka aza moi si star et moi sa star aza encadrement te elle se croit au-dessus de tout tant va senga bonga pena sala nga pena prouver au moins eloko ana to zala na ngote biso basi maîtrise to zala na ngote po ani batia ba misusu mibali ba gorge biso gorge ezate tant ozui kanda ozui ba décision ndenge na ndenge soki to koti vraiment to analyser bien Peniel a un problème à Goumé, a une déception, a reconnaître erreur et bella ça, la sikoso bate, a ça la ndenge nini pour akuta na makasa na tante akuta na Mike. L'année passée bakuzana kina na concert kuna na Dallas. Yo kasi bakuta na podium bazotela na bon bakute est-ce que oza sûr que bakuta na ki vraiment des personnes bazotela na bon. Bakanga ki pe photo, bakanga ki photo batusu bafanda ki wana pembeni, yaza ina besoin para pembeni na Mike. Voilà, mais sans témoin ou bien bas solo là vraiment ma foyer je ne pense pas. Donc le problème est ça là que azolukata mususu pardon. Azoluka pardon, ni on soit là on s'est défoulé à ça la bonne. Merci beaucoup, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce qu'azol détruit déjà vie musala papa bananae. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, azan encadrement té, azo bata ça ni. Imaginez-vous comment il n'en a pas boti na donc. Problème azo mon la que c'est après Mike donc mutu muso azate o akosungaye. Ce qui Mike a passé sous chance au monde ndenge pené la ozonga na ran. Mais comme si et comme l'aura trop tard. Mais attends ne fixe kata après ces chances na relation ya moi na bana baza. Après ça est chance na biloko aboye. Bon. Oyebi. Y a... Ah, toi, 5 minutes, ok, tu vas lobby, ok, tu passes dans quel endroit côté là. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui. C'est- Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour frère Joujou. Bonjour, la Bonjour. grande. Bon dimanche à tous. Bonjour, qui naza femme de la promesse, naza pe na ndeko na biso grâce malonga moko. Merci. Merci en tout cas. Nzamba pambola bino nyonso wana ligne et tout. Naliyaka na basimo Pierre moko kaka. Donc en fait na situation oyo vraiment ndenge ebandaki na ndenge ekomeleli lelo. Tolobaka ke donc ya na mukano nzambe. Donc penye la yengine kana via mai poka ya kodetruire. Nande wana ya part na ngai na bona muta ya ofinga ngai ya. Donc banda kota na via mai ki merde na merde kaka bino mo ba témoin pe bomoni. Ba mabala tout tozaka nango ba betaka pe biso ba msuku bazokisaka bango pe to mema on internet te. So omoni ke leki oke na famille te. Muta bali ya na famille oke oluka papa na mama na etala makamba osa nga ovandisi ba famille bosilani kuna na interne. Komema siko na boye siko wana siko faux. Maika mutu homme public toloba.
Oh, sambwise na niveau aboye en tout cas ngana d'accord te. Moni. Donc ya ko bebisa musala na ye musala ndale sabana ngo ya yi. Maman la promesse. Oui. Danyina tuna. Bikamba bato kinoso ba pesi penyel bana bonga kotika papa Mike à l'aise. Tungi to tuna. Ba maman supposé d'accord na likamba. Ngana d'accord te. Ngaba na part na ngana d'accord te parce que to mona ki en penza na miso bato tout. Azalaki na bana bazali na santa bien te. Bana bazali salite. Na ba professeur ya classe ya bana ba témoigner contre ye qui a soki parate na bana bien. Zomona ba maître ya classe so bazali otangisa bana ba témoigner contre ye qui a soki parana na bana bien te bana bazali très sale bana ba ya sale on dirait bana bato maboma. Donc soki vraiment Amérique au to yebi États-Unis et que ne repesa penza muto en Afrique bana o ba américain. Alors il faut réfléchir. Il faut réfléchir quand même, hein? Parce que les États-Unis, pendant que tu es belé en pensa na mamba bana, bago longola bana te ba pesa mutavana en Afrique droit à la ranaban. Donc il faut aller y comprendre quand même, hein? Zo mon. Donc so ba pesi e bana ko ya ma trop na bana wana. Bon, batebelo la faire pesi bana ko vanda kimia kotika papa Mike kimia. Vanda kimia te po azaki na bangwa tika peka Mike kimia te. Boye bibino nyosa koya au moins malonga pesa nga combien 500 €. Eh papa 500 € ya salaire en mutu aux États-Unis hein 500 € wana même na ba France à toza 500 € ya salaire à mutu hein. Alors yo ensemble ça maki pesa nga ba 500 €. Siko papa asa api musala asike na musala te classe alimité. Siko nini kana Mike atika Mike pas tranquille batu nini ngo bakaboni yango esila raté. Nini yango esila raté na vie. Bokabwani bato ebele combien bakabwana tango ayoka ba makamna bango exemple simple kana pesa bino exemple na pona 4 hein exemple simple kana pesa bino vana 4 Moïse Mbia bota na mwana mwasi oboye bibino nyos est-ce que bosu boyoka mwana mwasi na yena internet na makambo wana si la na interne ba makambo Moïse asala mwana mwasi na mukolo mwana mwasi na fungola munoko bokama. Vous comprenez? Mais ma kamwane si là na interne ba traitant ngo ba dossier minene kutu koleko. Pourquoi moi moi qui to peka lo penyelti? Pourquoi ça la honte? Hein? Pourquoi ka ya ka osambisa musai na nzambe? Non. Été. Ton ennemi Mike appelle na ba mabenda oui. Mais comme memela biso ba dossier modelo na internet ko osambisa musala na musala nzambe baby bato bele ba pengu pona ba dossier. Voilà, Nati Kibino, bon dimanche, merci. Merci beaucoup, la femme de Merci beaucoup, ma sœur. Oui, papa. Oui, ndeko Juju. Ngape na obenga na chama commentaire sur makambi ya Peniel. En tout cas, pour le moment, on a la coloba qu'on a andima que le mariage est déjà consommé. C'est-à-dire il n'y a plus le mariage. Omoni na bamboka bapaya oyo soki bakati ba sali divorce na ba divorce ba pesa ba parents mwana ba pesi peut-être maman mwana garde ya bana ye baka bafuta bango bafuta rapé maman papa azape na droit ya futa maman pour na tanyo surtout maman oyo azofanda wana bafuta rapé maman. Je pense que pour na Peniel bambongo bandai ko futa ye wana vie ma camion surtout abenda ko sale pas bana nde ba botola ki garde ya bana wana. Mais pour le moment asa la vie nae atika makambu ya Mike aluka vie nae et puis ça serait mieux pour elle ya ko garder vie nae en terre secret ya ko luka ata soka kuta ina mobali a exposer te a bomba makambu nae asa makambu nae peut-être ko kuta na mobali mususu pe bien oya ko fanda soki nyo sato zona na la sima Mike on vivre aux allons comment vivre na punition Mike azamo mobile ako progresser au sala makambu nae a okipe bana nae un jour bana na so bakoli bana ba bi ke maman na biso eza Peniel so pas na posa o mona maman bango ba mona maman bango ye maman bango so na posa o mona bana nae comme elle est aux États-Unis akiti akikota la bana nae c'est simple pona ye atika Mike afanda atika Mike asala vie nae libala so divorce eza suka mukilité. Le quoi divorce c'est ça sous comme critère afanda asa la vie nae kodemela na sima Mike jusqu'à quand kodemela sima Mike
mibali balobi ke non bamama bazoki kosala marche ningo basala marche olobi likambo na marche olobi nini likambo ya marche likambo marche en tout cas pour ngai vraiment excusez-moi vraiment na terme mais ngai moko na koyi komi benga imbécile soki na ke marche ndenge wana oui Mike yango aza nani Mike aza premier ministre Mike aza homme politique Mike aza mobali aza musicien aza mobali azosala vie na ye ngai lonke ça marche pour na couple ya Mike na nini bon normal naza normal te donc nosala marche pour na couple ya Mike na mi finga imbécile soki naki osala bamarche wana naki epela marche nazoleka marche marche ya nini marche contre frère Mike Kalambai na mwasi na ye je suis imbécile qui est Mike aza nani Mike yango il fait quoi au Congo aza nani aza nani aza ne kaka musicien homme qui cherche sa vie aza ne musicien ngai sikoyo naki osala marche mpo na couple ya bato naza zoba je te dis ce qui vraiment ofandi bongo na bandeko nanga so bakosa na wesa mais toza bazoba to ke no sa marche to bazoba yo biso moko toza na ba famille boye na ba couple boye toza na ba problème toza na ba problème na ke na côté la biso nana yo c'est le marche nana c'est le marche avec non nana c'est le marche parce que ba botoli yo bana ba salinga bra c'est la marche mama papa ndeko wana afanda kimia na mbali na yeku afanda aluka azala kimia ase concentrer aluka musala sala abosa na Mike asala vie na ye et puis soka zui mibali a exposer le biso mibali yango te po mibali no surtout bazoya wana ka bala la kaiba simindela bakei non ami bomba pet atala bo moto bata soka zaki frère Mike te soka zaki mobali mususu tolobi frère Mike te azeka mobali mususu monsieur mususu ka boye bokabwani balali ona mobali o ba exposer jackpot a exposer o bo exposer o no so totie bo yebisa ngai vraiment mobali ngo alinga osonga jamais akoyate tazazo ata zazo baneni akoyate en tout cas merci ngala suki ka wana merci beaucoup maman la biso la grâce merci concert Roberta Manango mbongo Mike arozwa à soutenir famille naie à soutenir pe moi en tout cas frère Mike good like for you concert nous elle qui a bien vraiment you have our support. Yeah, we can go to support Mike Kalambai today. Yeah, before that I'm working there 6 p.m. I'll be there. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, hello. So the people who want to call me, so when téléphone si vous avez pas qui Yes, hello Florence, bonjour. Bonjour ya Jojo Boni. Bien ma Florence, Boni ope kuna ça va? Kimi ezali nzamba zo batela. Na mamboka moyo. Pour te mikolo. En tout cas ya Jojo ngai na mati pona loba kambango na kitana tikela pe baninga. Bato bazoba balobi aza muninga mwasi aza mwasi bino basi bozoba boy toza basi me toza pe na bandeko na biso ya mibali ya Jojo makambu penye la sali yo mwasi ozoloba ki oza mwasi makambu penye la sali ya mwasi asali ndeko no ya mobali oko supporter yango oko supporter yango jamais so na lobina zonga mwasi mamukie Mike abali penyel biso na Kishasa ya Jojo tomona penyel Mike azaka olenge la penyel ka boye concert nyonso penyel Mike na penyel kaka boye Mike alingaka penyel alingaki asa libala lokola poto lokwa ba G oui azomona libala eza ba G azomona libala namoni mutu mususu akomi wana kasi bozokotela Mike po boza baluba neti nga penda naza muluba na expliquer siko yango na kimuluba ya Jojo Mike abali penyel
babendani po biloko tozomona ka o Peniel azosala na réseaux sociaux bato bayebi te o Mike enduré na ndako po Mike azoloba te po soki ya réseaux sociaux eza mabe boye bongo na ndako Mike endura nini parce que Mike afungola monoko te. Merci maman. Mike afungola monoko te. Si lelo aloba pe eloko te. Si lelo aloba pe eloko te. Et en plus de cela alobi ka pardonner. Ceux qui pona bana ndeko mosusu awuti kutu koloba ngo alobi ke na États-Unis bazwa bapesa bana bakenda Afrique. C'est que mundele ye moko amona ke il en a marre. Bapesa bana mundele atali video ya Mike azodenda likolo ya mutu mundele abi pardon nani Peniel azodenda likolo ya mutu mundele alobi non mama kozala boye te. Maman ya kobatela bana te. Quand les gens disent que Peniel aza dépressif, mutu oyo aza dépressif bapesa ye bana ya juju. Jamais. Abokola bana na ndeni. Akoedike bango ndeni. Aza ba mibale bele. Oui, elle est dépressive. Bon, c'est pas ndenge ni pas beaucoup la bango, ndenge ni déjà elle a un problème mental. Totiki wana. Toke eli kambuya o aboko la bana. Peniel azalaka na bana Mike azo pese mbongo, azo ya na chantage na réseaux sociaux mbongo aneza muke. Lelo so azui bana wana babanjo pese mbongo nde ko mebele. Bande kotolo ba makambo pona sentiment te. Totiki wana ponga na osimbaka ba point par point. Totiki wana toke sikoyo na chiluba na ndenge ya baluba bato baloba baluba toke sikoyo na ndenge ya baluba Peniel mwasi ya libala bozwi ba Discord na mobile na obubebani okei ocheli biso video ya ozomata mpunda ocheli biso video nde oyo tutaki na balalele na libele to ba yeso azana relation nyonso ifo na ngona réseaux sociaux exposé nenga zana epa na biso baloba déjà mukaji mwenda to basa tambulisika kozonga libala te bato baloba ho azong alimbisa ye Mike asalimbisa me pona libala akozonga kate solo oka Mike azongisi Peniel Mike akufi. Oui. Akufa. Oui. Bato tango ba kritika ka baloba ko baluba moi ce soit tambo baluba mais ba yeba ke eloko wana ezaka na bikolo nyonso ngai na mona ngona ba Kongo moi sa tamboli kindumba mobile ya bukani makolo pe akide sa mamakasi. Oui kutu ya accident ya jujuka boye na ndako mobile ya lembi makolo otambo asute mais moi c'est mon Congo bango nyonso ba Kongo mobile ya lemba makolo otambo asute ba yolandisa boye moi sa tambola kindumba. Bongo siko kindumbo ba memeli biso na réseaux sociaux ata balobi Mike angwaza zuba batu batalaka pe Mike aza mutu aza na motema te ya a supporter mingi biloko moi si wana azosala eza chantage moi si wana azosala chantage moi si wana azosala chantage to bato biso to vandi kaka boye to supporta ba chantage na ye ba bêtise na ye po kaka za mwasi po kaka za Peniel bandeko basi boya nanu bo vanda na première rang bandeko basi biloko Peniel asali Mike soki basali yango bandeko na bino ya mibali bata mwasi boya so basali yo bandeko na bino ya mibali boko supporter yango tozala ni pour ni contre te tozala au milieu du village so basali yo bandeko na bino ya mibali boko supporter yango parce que vous encouragez que c'est une femme. Moi ça ndeko na yo asali biloko ano ko encourager parce que c'est une femme. Tozala na monter mabomoto totala na nteko po Mike aza centre po Mike aza célèbre totala na ke Peniel aza ndeko na biso Mike ya mwasi Mike aza ndeko na biso mobali. Biloko Peniel azosala ata ndeko na ya mwasi azosala tango akoma otelemela ba famille na ye akoma otelemela mama na ye akoma otelemela ba famille na ye c'est parce que bazo condamner na makambo wana parce que bazo condamner na makambo wana ya mwana akoma otelemela ba famille na ye awuti osala soki lettre d'adieu soki biloni na Instagram et tambola ki bato batalon elle est dépressif elle veut se suicider tout ça bandeko il faut tout monde en musique tout le monde en musique quelle que soit ma faiblesse na biso quel que soit tout le monde en musique cette femme communauté congolaise chantage
que son asali boy, il y a une partie des gens au bas au côté langai. Son asali boy, ezana bato ba ko soutenir nga. Mais ata ba mama au bazolo ba ke basa la marche lelo contre Mike. Ba mama boya nanu. Tu dis que non marche bandit et boya. Je suis une mère aussi. J'ai 3 garçons. Naza ba garçon nga ba si ba telemimi satu balandani na ba basimi bali na sima. Vraiment. Makambo penye la sali azo sala. Basali yango mwana na yo ya mobali. Ba mama boya na boye samba basali yango mwana na yo ya mobali makambo penye la osa. Mama nini ya ko supporter. Tolo ba makambo pona sentiment teko. Tolo ba raté pona sentiment kake pona ko juger même si vous ne parce que Mike ni mon frère ni Mike azaka ndeko na biso congolais mais tolo ba makambo pona sentiment te. Bango bazome malavina. Tolo ba makambo pona sentiment te. Ya jojo ngana zotu na ka ba mama wana ba mama parce que tous à la batou makambo penye la sali basali yango mwana no ya mobali oko supporter oko côté là parce que c'est que penye fait là na nyonso tout souci na eza détruire via Mike et puis neza la wana bo mona muto seka na libanda boyebi katite Mike wana za déjà atteint il détruire aussi quelque part ba désolation ezebele au moins tom su mutu tom za zokoka koloba te mais ba désolation ezebele makasi Mike asali Mike azongsi Mike asali mais ba mabe oyo penye la zosala est-ce que les gens la jugent aussi? Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Azol Baba n'importe quoi, Azol Finga Batou, voire même elle commence à insulter même sa propre mère. Ba mama boyanan, bino ba maman bonga bo ça marche, bo fanda non na première rentour ba non lika. Azol manque ba respect. Moi na penza moi no yo boti, peut se comporter de la sorte. Ata tolo bake, moi na soit tuminda kutotika keta ziksa, tu bois kake na moto te poisika. Mais il y a quand même des limites. Il y a des disciplines à prendre. Moi, je suis tout mindaku. Na robois qui na moto te poisi comme na repinir. Et pourtant au tumbindaku. To la la wapi. To comme ba SDF. To comme ba sans abri. Pourtant au yo tumbindaku. C'est que to comme ba sans abri. Punition koza la kaka. Bande ko batika koloba makambu na sentiment. Bande ko batika. Toza ba santu te maman alobi Florence oza musantu toza musantu te même la Bible le dit nul n'est parfait, il y a que Christ qui est parfait mais makambo yo penye la sali soki ba sali yo ndeko na yo mobile ko supporter te étant congolais je te connais ko supporter te oko sala ngo palabre moi ça monela yo moi ça salabe moi sinini salabe boko loba loba yango alors pourquoi na Mike vous vous comportez de la sorte? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Bango nyonso ezala penyel azamwana na biso Mike azamwana na biso azande kona biso penyel azande kona biso mais tozala na katikati Mama penyel aleli auto sala lipare vidéo moko azol bakalobi ke penyel na ebite soki na mabeni ni o nga na salie alimbisa ngai po azaki koya tant que mwana azolela o azo souffrir azo sabwe na boy na puya keke tant que mwana na ngai alobai kazo souffrir mais en retour ma fille a s'élevé contre ngai mwana komi contre maman mwana telemeli maman nous les mamans on souffre attendez bozolo baloba wana mama ya penyel nenga zabwe na comportement ya mwana ne na makamu mwana nazo sala azako souffrir la personne qui dit que vous priez mais vous avez peur de la coutume est biblique vraiment donc il n'est pas etozonga bandeko coutume ezaka biblique na bible lobby libala ekokabwana soki mwasi asali infidélité to ba si infidélité soki mwasi asali infidélité to mobile mais wana déjà c'est infidélité c'est que libala faut ekabwana ah ben oui coutume ezaka biblique ndeko na ngai na bible ezana ba
ezana ba biloko o ba tia ba point o ba sala ke mutu akoki ko transfer ko katisa te. Iko mama na tuni na ndenge ya baluba so ya so kaka na pe papa akufa. Akufa Na ndenga baluba loba ya juju na yoka obi na ndenga baluba azonga ni na penye ndi c'est pesa moki ti pasa ozonga akokufa ya juju akufa aza deja penyel ninga zana za deja mwena chibao maika okufa surtout nenge za public bongo bilo mususu ezaka so esala meka tana kati yebana kite bakoki ko bongisa babongisaka wi babongisaka mwasa sala kiango eyebani te mobali alingi kaka bomba mwasi na ye bakendaka na famille babongisi po ezaka simple baoyoka na bazuka te mbongo libala wana bozo mobali alingi afanda na mwasi ne eloko ekanga bango eza mbongo libala bazongisi mbongo libala bafandi na bango mais oyo surtout oyo eza déjà monde entier boyaya mikolo eza ya kotanga soki Mike asala erreur akei to perdre ye sikoyo na buzoba oyo nyonso to perdre Mike bisengo alola to perdre yango ata mwa makino wana tobinaka abandeko tozala au milieu du village même mpona union ya bana Mike apekisa eloko mususu bo comprendre que Penyel azoya kosala chantage na réseaux sociaux po tolandaka makambo na bango na nyonso na réseaux sociaux que ça soit ya Mike que ça soit ya Penyel quand on réfléchit Penyel a kosala chantage parce que bapekisa Penyel kosola na bana te ya une nounou qui est là baba téléphone ezalaka wana Penyel abengaka asola na bana. Mais Penyel problème nezaka asola na Mike a imposé à Mike ba ultimatum il faut te comprendre Penyel azana eloko sala te Penyel azana besoin mbongo et tant azomona qu'elle ne se retrouve pas elle a besoin des enfants pour ba pesa ka mbongo wana lokola Mike asazwa bana moya zo mbongo ezate elle ne travaille pas elle ne se retrouve pas dépression wana nde azosala ka ba biloko wana pona kolinga ko koningisa Mike toza ba mama ngala nyonso tun pona clôturer nazo bakake toza ba mama bandeko toza ba mama toza basi ndenge bozoloba toza basi ndenge tozoloba soki basali ndeko na mobali likambo Penyel azosala boko sepela te mama nyonso pe soki mwana naza ko se comporter nde Penyel aza ko se comporter to ko sepela te sala rapasi. Alors tozala te na 2 poids 2 mesures tozala au milieu du village Penyel se comporte très mal très mal ezaka te ko soutien aux femmes tout ça ngai nde naza boy naza na ONG na je suis une militante je défends les femmes mais na comprendre biloko o Penyel azosala vous n'avez rien à défendre même à la justice vous ne saurez rien défendre la femme se comporte très mal et puis azosala chantage biloko azosala ba sex tape elle s'expose dans les réseaux sociaux qu'est-ce que vous allez défendre beaucoup défendre pour nanine qu'est-ce que vous allez défendre nous sommes obligés de parler oui de conseiller oui mutakoki kokufa te pour makambo ndenge zoya Penyel ne peut pas mourir Penyel doit comprendre et il faut se maîtriser Penyel problème na yangwana Penyel doit se maîtriser azwa vie na ye en main elle peut refaire sa vie abali pe mobali ya kitoko ya malamu koleka peut-être Mike wana ye mari aussi forte c'est une très belle femme azala mature azwa maturité elle est aussi mature azwa maturité afanda bato bazoya ka osala ba débat na réseaux sociaux ba ebisa Penyel afanda moi si nyonso so akutani na ba problème na vie mutu nyonso toza bato ezala mobali ezala nani mutu nyonso azonga na sima pour mieux sauter il faut kosani faut reculer un peu pozonga o sauter madame elle doit se taire elle doit se maîtriser afanda kimia azongisa nyonso na ye en place elle va refaire sa vie et puis elle va se retrouver et puis azongisa Yesu na motema na clôturer kawana merci à Jojo allô. Bonjour, ya Jojo. Bonjour, le grand.
Bah bon dimanche na yo Vous aussi, madame, apparemment. Première fois na mata na yo kakoka na se mais lelo na matinga mo makambo nyela zosa biso nga kutu na matinde pona tuna na sina somba ki biye na nga na zaka kutu na province mais na yaki Paris ka pona ya concert est-ce que kozala vraiment concert ezali ya concert ezali pour moi veste na nga awa na bongisi veste na nga lelo toza monde ya concert veste na nga yango wana na bongisi yango wana omoi te na sina tia yango wana na ponaki de pere nga veste na yaki yango na tia na concert ezali biso tu toti wa mboka musika toyei kaka totala papa Mike donc concert ezali annulé te bandeko na nga tu bolandaka biso batuka bato bolingaka ngai bolingaka concert ezali ezala te mpola nini concert eza makasi désordre mpe ezala nango te désordre ezala te ya osomona mpe désordre baki osala makambo ya salite wana moto oyebi kelo concert bozokende pasteur aza ni député ni honorable ni moto moko aza ni musicien boki osala ya musicien marche contre ni ya makambo foya bato eza na sens te bamama wana baza bato mo babipolaire bayebi makambo bazosala te concert eza bebe. Merci. Tozala wana vraiment faut to soutenir musala nzambe parce que likambo ezopesa pasi toza ba mama toza na bana likambo nini esilaka te soki libala esimbi te totala ta bana concert wana ntango papa Mike akozwa mbongo wana kotya na poche akokende koleisa Shaddai na Zion moi je me mets à la place des enfants parce que naza mama na boti mpe ka bana mibali. En tout cas, les cambo ezopesa pasi ko soutenir na kata ba bêtise et lobi ata yo Mike aza oyo ba mama o babike no token ba nile concert na bon concert na kilikolesa nani ekolesa ngai na yo bon les abana ya Shadraki ya Shaddai bon Shaddai na Zion bazoba ba mama moko ba congolais moko bazanga mitu na makolo oyebi likambo mpena tozokopre neti babiso toliaka na biso difra paster Mike te mais tozotala bana wana ye alingi nde Mike ye aza aposa bana na te mpo soki aza aposa bana na biso toza bamama akoluka kodétruire vie ya mobali ya papa bana na ye boye te ye susi na ye eza nde lokwa deja vie na ye eza détruit il faut abebisa mpe ya Mike azoluka boma Mike bana na batelengana c'est pas normal soki libala esimbi nango te makambo esimbi nango te au moins mpona papa ya bana eza te ke mobali neti bamibali azozwazwa wana eza nango problème te mais papa ya bana oyo abalaka yo mpe biso touta na betel ava toya bafrance tomonaka ndenge Mike atiaka mwana mwasi wana likolo basere bakufa na zuwa uti kobala mwasi musika tomonaka ndenge atiaka mwana mwasi wana likolo soki esimbi nango te soko Monique abandé kobeta azalaki agressif bobo nyonso mabe opesi Mike tondimi mais c'est bon quand même pense à tes enfants aza papa bana nanga réseaux sociaux boza ba mama bozo soutenir muninga la bino mama te na ba bêtise vous pensez pas aux enfants na ba kokola merci beaucoup maman Ange. Merci beaucoup. Bon dimanche. Nangana lobaka bongana kiti nanga juju. So moyen pe ozala tombona na to sa photo ko sala bien makasi. Comment nanga na privé na personne numéro nanga. Merci beaucoup. Bon dimanche. À vous aussi ma chérie, c'est gentil. De on a besoin ça de colo. Dodada. Hi Jojo. How are you? I'm fine. How are you too? I'm good. Nalingi kana partager muke en tout cas, cette histoire, on en a marre. Et puis, je suis vraiment désolé de la femme congolaise qui veut vraiment encourager cette fille de faire tout ce qu'elle est en train de faire. Ma question est celle-ci, puisque dans Kota tellement dans ma live, pour nous expliquer. Abatoazo lo bakena o Mike azongi c'est la bananae. Papa, tu es aux Suède. J'espère que aux Suède. aux États-Unis. Nasi na tangela batu awa loi ya États-Unis. Quand tu es un immigrant, tu n'es pas résident comme Mike Kalambay. Même si Mike Kalambay est résident, aza peut-être je suis sûr peut-être aza na green card ou bien aza résident, mais résident en Afrique. Pour avoir autorité à cause bana, c'est qu'il y a eu problème.
négligence à part ya maman ne pour à perdre ba droit na ye ya kovanda na mwana. Et puis tu sais que au Congo nous avons des problèmes politiques. Jamais un Américain peut laisser un enfant ata sokoza immigrant ata sokoza na papier te ba pesa yo mwana awa soko moni ke ezala na ba crime oyo ba parents ebele na États-Unis ba commettraka na leur divorce ezala makambo ya bana. Alors les États-Unis a été vraiment sauvé pour na makambo ya bana. Nenga za wana Peniel a yebi déjà ba loi wana puisqu'elle-même a grandi ici. A yebi ke na Congo ba loi wana ezate. Il y a aussi des femmes insensées comme elle. Baza awana abaza na ba poto abaza ba kanisa te que non, qu'est-ce que la loi dit? Tu sais, elle est en train de perdre sa raison. Même si elle était une bonne, à cause de la mabenenga zawana, à cause de la aza obsédé à Mike. Mais ce qu'elle a bonne qualité, ananda kunae, ana musala, ala kisi na nani na kote, que non, na salaka, na nanda kunanga. Mais elle parle un peu trop ya makambo ya nani ya Mike, wana balinga ba kipe angote. Elle est instable. C'est la première chose que les gens doivent savoir. Ce n'est pas que non, Mike Aïba Kibana. Pour que Mike Azouabana, donc l'État américain. Mais l'État américain, c'est pour cela. C'est pourquoi ici aux États-Unis, tu ne peux pas voir un enfant chégué. Puisqu'il y a donc na poto news. C'est pourquoi tu vois, il y a des services, il y a banini, il y a kozorabana, bazuibana, ba placer en na ba famille mususu. Tu vois, bao bazako ya koloba ke o Mike azwaki bana, o apesa bana. Soki pe ba moni ke non mama na bango aza toxique. Mike akoloba eloko moko te, Mike akopesa ka ba évidence ya makamyo sa sala na internet. Eza threat. Donc azako traumatiser manani Mike et ba komona ke akotraumatiser bana wana. Alors pour na intérêt ya bana, pas na intérêt ya Mike. Bakoluka mutu nini oyo aza stable na vie na ye po asonga bana wana. Yango na omona ki bapesa ki je te jure ce n'est pas facile aux États-Unis pour bazwa mwana. Mama, you are in America. I'm in America. Mais nakotangela yo, nakotangela loi wana ya Houston. Na si natangela bato baza ko comprendre yango te. Les gens sont ba maman wana bazolo ba par sentiment. Ici la loi n'est pas par oh, osa émotionnel. Oh, naza maman. Non, tu peux perdre la raison par ba acte osa koposé. Omoni ba acte nyoso naza koposé wana. Bazo funda e. Omoni, Mike Alambai ne peut pas s'appelle ba dossier na yezo ya kaka makati disusu. Voilà. Ça y a taille autorisation ya bana ezate. Voilà, voilà. Et puis, tu sais pourquoi ba repesa rae bana te. Ayebi déjà que communauté congolaise bazana ba loi wana te. Alors, azako ya loba mingi, puisque na minito nenge a commis déjà que non, a lobaki que non, a commis l'être, déjà aza suicide. C'est comme ça qu'on appelle. Chez les suicide. Aza suicide. Alors, mutu soka aza suicide. Donc, ye mokonda aza commis bien. Et loko, babenga kingai, les États-Unis, balobi, penyina zo sakandé na ba Congolais. C'est ça. Ye aya kaka bikino tala ba yumo na sana no parti ba kotia eka. De un il faut savoir c'est ça parce que na ta normal américain moko ko yena buso ba onati. Ba na dans les États-Unis ba landa ka buso ba ne yanati. Ce que ça mais ça qui na yebo ba ki ko tanga ko bona na internet na ko déstabiliser papa ya bana nanga. C'est ça. Donc c'est na so na mobali na ye hein. Bon on va dire ex na mususu na Freddy. Freddy a yebi singa, que Junior yo yebi moi c'était avant d'ako créer une histoire. Azo créer histoire de mastique qui a créé kanema kambo de gauche à droite, il a créé kambala moko et tout est kota. Yoka, omoni comment est-ce que Peniel se comporte? Puisque je vais te dire une réalité. Nengaza wana aza obsédé à Mike. Donc elle ne s'attendait pas que non Mike akoki koboya nanini, elle se comporte comme le pas Solange, tout. bonjour. Si c'est Solange, mais combien on a privé grand canal to kumana. Azako se comportait comme ce n'est pas toutes les femmes. Azako se comportait comme une fille ghetto.
une fille ghetto eza ba noir américain oyo balinga kosala te alingaka azwa child support ya papa ya mwana ninga za wana ba calcul nyonso wana azosala puisque elle, je vous jure, si elle arrête, elle ne peut pas être mauvaise, une maman, une mauvaise maman. Déjà ba acte na ya za koposer ba acte na ya za koposer puisque ezana ba maman mususu akozala za na musala te asala kate, mais elle aime ses enfants. Mais elle, aza ko perdre ba crédibilité na yenyo soana na ba acte aza ko poser. Omoni. Akoki kozala na bana ne ata soka azofanda na ndako ya mama na mama na bango bakoki koloba ke oza na safe place for your kids. Eza we na fandaka na mama na ngai. OK, batali baye bato ya service social bakoya batali ndako ya mama balobi ke OK bana wana baza na place akolala oui, baza na chambre oui, bakenda classe ye, basala kaboyen na école bazolandela bango. Bakopi se bana, mais sikoyo aza instable na ba acte aza koposer pe aza kosafficher, aza kosala nyonso wana po amona asala nini a détruit vie, aza déjà traumatisé na libala wana kanisa yeke no maka kolandela on a sala kaboye ako récupérer boye na boye. Et puis comme le baloba, comme le Florence vient de le dire, elle a déjà sali ba bêtise ebele. Donc na ye denge ya za muluba ngape na muluba maka za muluba bana na bazaba na baluba. Donc eza danger na kati na bango maka koki kozongi ata soki babandeli mokili ndeni a moins que bake kosala bake kosala ba cérémonie ya baluba et jeune courant même pas et à volonté c'est quoi ya Mike ye moko bato bazolo bake Mike babala kaya zaki na 17 ans. Papa, et bana bana mususu na sina mona babala déjà ba maman na biso babala bango na ba 12 ans, ba mususu na ba 17 ans, 18 ans. Jusqu'à présent, elle a toujours 17 ans? Non. Là akende na ba concert. Est-ce qu'ayeba ki pona nya kende na ba concert on so kayeba ki makazaki mabe. Ezala lobaki ke ata soki na kei naza aza papa ya bana na ngai. Elle avait défendu, elle est venue encore. Alobi ke non na eko senga pardon. Nanya kopesa crédibilité wana na États-Unis. Soki ba présenter na ba pesi interpréter makambo azoloba ayaki kosenga pa bakotala ye bakomona ke aza instable et puis aza bipolaire. Et puis famille na bango nazo kama baza baluba nazo comprendre te soki baza baluba ya wapi baluba ndenge tozalaka wana makambo esilaka na famille. Il faut papa ya Mike baza babengaka ba chiviela bazwi papa ya Mike na papa ya nani bafandi na se bato bazoloba ke a déstabiliser mutu wana. Est-ce que ye penyela aza mutu liboso baboya ye na libala aza mutu liboso babala ye na 17 ans aza mutu liboso baboya ye pa mobile aza mutu liboso babeta ye bambata ezana bato ba subir minene yaka na so réseaux sociaux te. Omoni, ezana ba femme ba koki ko se défendre te. Vous comprenez? Elle est une femme insensée puisque ça ba sentiment moko boye ezo sala ezo memaye ba regret aziningi abebi sanga nazo kele pe mawa puisque jusque là Michael le kate koloba eloko moko mabe pona mwasi wana. Le kate koloba keno alobi keno o mwasi nanga zaki boye peut-être alinga kaka loba mwa muke et puis bato azoloba ya kenda ko sala na zawadi. Il était déjà divorcé. Donc il est libre à part qui pastoral nae. C'est un humain. Il peut toutefois connaître ezana aux États-Unis ezana ba pasteur bazo commettre ba scandale et l'équikutu ya Mike Kalambai. Je vous jure, ce n'est pas que moi je suis Moulouba, je veux parler de Mike Kalambai Nazana Koutenae. Non, Nanda Kunyoso, tu ne peux pas accuser kaka mwasi kaka ezana mabe moko boy. Mais il a fallu Yemoko à utiliser intelligence. Donc au début déjà, elle était une mauvaise. Donc naye Kalambai peut-être eza ba esprit, ezo combattre Kalambai et puis eza esprit moko pe ezo combattre Penyel et Koutani, c'est quoi ezo sala ba scandale bien sûr. Omoni. Mais ce que j'aime, c'est le silence de Mike Kalambai. Penyel n'a pas le droit. Bakopé sakaye banate. Je vous jure, le jour que Penyel va se calmer, le jour qu'elle va se calmer, comme il stable, parce qu'elle n'a pas du travail. Omoni. Azana socia inkamte. Nengaza wana. Azana ngote. Et puis, papa Juju, aouti kobala lisusoa. Bako kontele mibali nyoso na ba problème asia kutani. Mobile wa kote soki ba pesa ki yebana na situation ya o côté na garçon oyo baboyani lisusu o babeta naki bakoloba keno eza domestic violence bana bakoki ko fanda wana te
bakopesa ye bana te bao bazokende kosala marche basala marche wana ya bafamille na bango omoni donc na mokuse ata soki bamati bakiti ata soki babandeli mokili bako amoi ke calme aluki ndako aluki mosala azosala biloko oyo banoir américain basalaka alingi bana wana mpo azwa mbongo ya facilité alingi kosala te comme ça banda kosomba badesign abanda koflashe bato bamonaka ye that's what she's doing she's doing exactly like a girl omoni azosala yango aza ye moko na maproblème na ye donc amoni ke non alingi adestabilize vie ya motu moko boye eza neti okabwani ndenge balobaka ke soki otangi mpenza bien soki ex mutu nyonso soki akabwani na mutu mosusu bazaki na ye abandeko bazali kolingana na ye chacun ya ex akolinga ayeba vie ya mutu mosusu yo oza koévolue soki ex na évolue ça va te faire mal. Merci beaucoup, maman Yabiso Glodada, vraiment, depuis la table. Allô, ya Juju. Bonjour. Allô, Yaya. Bonjour, ya Juju Ngamo. Ngamo, t'es clair, bon, ça va? Nazabia, ya Juju Nalingako Makasi. Ya Juju na sepeli ndenge matisinga na live, j'allais intervenir. D'abord, bato bazolo bake bana Mike baza malade. O baza bien te eza lokuta. Naza nga mutu ya kopesa matière te, mais moi j'ai vu ces enfants là nga na ba vidéo ngai na bana wana. Parce que bayaka pas tante nanga bayaka pas tante nanga bayaka congé. Bayaka vacances na bango pas tante nanga biso côté na biso a. Na koboy kopesa ba précision mususu parce que nga na mutu matière te, mais naza na ba vidéo a wana Kinshasa. J'ai des vidéos que j'ai pris moi, avec ces enfants-là. Ces enfants sont bien portants. Banana baza très bien, baza en très bonne santé. En tout cas, lokuta. Bato bazo ngaka ba détruire. Ngai par rapport ya makambu ya Peniel, papa na makambu papa Mike na salaka penza à 100% na ngambu na été parce que faut savoir que ezan bato musu ba kana libala. Hein? Alingi amitié yé mon corps âme esprit naé à se concentrer dans le mariage et elle ne veut pas divorcer, elle ne pensait pas divorcer, elle ne pensait pas finir seule, c'est vrai. Hein? Et que tant au divorce yé mutu musu ce que changer yé manière na kozala et ko déstabiliser, c'est vrai. Donc on dit que l'obakara que Peniel a 100% tort, mais la manière dont Azon m'aimait la vie naé, c'est ce qui m'écoeure. Papa, biso basi, biso nyonso na pasi na biso tozwa pe ba mibali mususu vandi pe. Tokabwani, je passe à autre chose. Comment est-ce que vie à monte ko que la centraliser au fandi si yango na mobile? Donc c'est comme si vous étiez nés le même jour, c'est comme si sans mutuana okoko évoluer té. Non. Il y a des gens les loso ba lui batambu sa micro na basi ya ba divorce ba tambu sa micro ba poser ba question mais pour reconnaître ba cas